Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Voilà, moi votre humble servante, Maman MK, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Voilà, si vous êtes nouveau ici chez MK Mbelou TV officiel, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez les liens, ça nous fera énormément du plaisir. La grande famille, de l'ébisso du sous affaire, il y a annulation, il y a concert, il y a fait rigolo là, oh, na toile tozana Matika Sunguna Ken Piana lobi faire ego la autika kobeta lisusu na France T. Matika Sunguna essaie un peu à ko défendre na autika biso to landa bango biso moko, OK? Ya ponga pena nga mutayoka ozobima na munoko mutu pour ko interpréter ezara toujours na bako bakisa makambu. Donc to landa bango to yoka bango nde bazo solo lango penda pembe. Bazo solo la pembe malgré il y a eu de gens au ba fingi penza ba fingi mais to landa bango tikela biso point de vue na yona ndenge makambu bazo loba est-ce que ba na raison to ba na tort. Faire rigolo le padre. Jésus des nuances. Oh biso nyoso tout oyebi. Oh là là. Tu sais, na concert, attends, Silissa. Comment bako canceller concert ya mutu bo lancer billetterie dans 2 mois kaka entre ta concert l'année prochaine. Ou ça reste au moins 6 mois encore de plus. Pour répondre à ta question à poser. Ils ont le concert dans 6 mois avant. Mais bo kati billet bobi ke mutate kate dans 1 mois. Exemple, ex Salamara. Est-ce que d'accord répondre de moi Mouké? Lelo Bassal, écoute, Lelo Bassal et comment aux ans à concert peut-être dans 7 mois. Bautique et Layo, quelque temps au les cas plus la moitié pour valider le concert. Il faut les cas la moitié à billetterie. Mais faire assez le temps. Comme ça la confusion à mélange té. La Paris la Défense Arena. Tozwango ndenge ba casino de Paris ezate ndenge ba Olympia ezate Paris la Défense Arena eza business il y a 3 millions d'euros. Ezali business il y a 3 millions d'euros. Nde sale makawana business il y a 3 millions d'euros. Donc kokansango te eza neti ba concert ekotsaka ba 20 000 balles, ba 15 000 balles. Eza mama na business. En plus, ba Paris la Défense Arena wana ezali likambo oyo batu ebele bazo wela badati wana ndenge zalaka wana batalaka évolution bakopesa na bango sala bakotiki 2 mois batalaka évolution na te soki ba billet zo kende te tandis que dati ozui peut-être yana batu msupe baluka dati wana bato bakotekisa billet rapide ezali kopi ya mbongo ya munene 3 millions que soki obeti bo wana plein. Au moment où il fallait abattre 3 arènes, a gagné 7 millions d'euros. C'est pas important, tout partager, peut-être on est en train de partager. Il qu'est-ce qui s'est passé na o nini ego salama. Mais non, tant vous ferez supprimer le concert, annuler le concert. Ferre n'a rien dit, Ferre n'a pas parlé, abimse ka lettre. Toi tu penses que Ferre a baissé babra na ya zon arena te. Si ko se Ferre a zonga arena. Et que atondi se arena pour ninga ozunga siko bon lobani loba déjà politique là-bas enregistré Matika Songo zelana posona une question muki répondre ngana na okende yo kaka penga ipe zela yo lobi so Mati zela non attends je répète la question Mati yo kaka noté. Mais Ken, n'a pas la posé question, il faut répondre. Vous posez la question. Natunio, awa ba campagne yon salama que faire ba annuler concert pour la billetterie à teka kiti. Maintenant là ce qui fait résultat date mon sousou. N'engue ba oser la ba le belo monte ba bika elo moes izo ya kaka arena ona. Maintenant là ce qui fait résultat soit zongi arena. Et que à teki ba billet à beta sali soldat à sali vous allez dire quoi? OK, merci beaucoup. Mathieu. Le lotoza le 26 11 mois 2024. Est-ce que vous comprenez? Non, yo kao. Ce qui fait ba annoncer les sous concert na salle wana
mbala moko na pesi o raison que Fer atekaki ba billet ebele yango bazongisi ye wana. Merci beaucoup. Batunyo so ba. Soki Fer atekaki ba billet te. Soki Fer atekaki ba billet te, information marketing bu soki ezalaki bien. Tokopotana awa na be émission kaka so peut-être tokopotana awa ti masolo oyo ti to mona ngo elali na mai et comment le passer. Pour Paris la défense, ce qui va bengani po oteka ki soit billet ba bengani ba remplacer ba tumususu. Kaka le même mutu ba changer kombo ya mutu te kaka le même mutu ana social endi manso kozongisa e. Moi je pense que information marketing ba pesa ki ezalaki ya vrai, c'est que faire ozonga te. Ce que ezalaki information faux. Faire rigoler tout le monde en libala ne ezonga. J'ai vite compris, car dans ma lobana, j'ai vite compris que, Oyo lobby, et ça que ceux qui fait razongi, c'est que Marc Tabou, voilà. Okay. Pour te dire, maintenant là, je suis pas ferré, je suis pas Dieu, mais, n'andenge na pressentir. Sans précision, sans précision. Oui, non, Nazan la précision, parce que le monsieur lui-même a rien dit. À cette terre. Oui, bien, Moutabatami, adage motoba, Moutabatami, les gars, mahil. Donc, oteki billet, après l'équipe à tuna mahil. Pas de problème, place aux autres, n'a notre partagé. N'a kanka et l'euro lobby. Marc Tabuto bimse le kuta, et puis tozonga awa, na marambo lobby, faire soka à tchedati. Et sous-souci que, oui, marambo lobby, non? C'est que marketing va posa kibiso, wana te conseille la zone marketing pour émission. Ok, tout ça non awa. Si vraiment, c'est vrai que Ferré n'a pas vendu le billet, Ferré a zonga arena peut-être après 2 ans, 3 ans. Et à cause de tout tout, ce qui a été fait à tenir marketing va le bakiana faire à zonga te. Ti année 2025 ici la mobimba zonga te. Bon voilà, tout que on a contexte que on a méthode wana. Mais, yebara, et le romoro boye, y a fait. La salle analyse morobo, chaque fois, depuis faire abandana général d'Abira, toi tu le sais, il était toujours abandé, à place abandana carrière, nae, abandana déjà, cause à la combattu, non, pas producteur, nae, oui, marambo, le canal général d'Abira. Bah, parcours, nae, il est toujours combattu, n'a ba salle, n'a ba concert, ou nyoso yalinga chaka. Mais, ce qui est bien chez lui, Namona place morote à se laisser faire, azara toujours la tête haute à sa sentira en ango, que ça sortir na maramnio so oyayi. Mais ce que moi je sens, o na omona, ken pena na ebisio faire a ozonga arena wana. Tuwe na biso yango wana, siko mati, pona nini te, tanyo so oyo fera bundana kaka pona Paris la défense arena. Pourquoi pas créer ba salle mususu ba salle pesa ebele ndenga bimisela kibiso Adidas Arena wana. Pourquoi pas créer ba salle mususu ya ba 20 000 places ezali awa ko ba congolais mususu ya musuti lelo to yebi angote ako créer pas 5 productions. Pourquoi pas natanga ba wera ba jibe to yebisa ba on peut pas ni bolanda kofi na Bercy. Pourquoi pas bo créer ba salle mususu bino so kende ka Bercy. Est-ce que ça oblige les lots makambo confiance nyoko la kijibe na wera fali pa nyoko la ba faire anyoko la bango na nini ko nyoko la muteza suivez les guides kasi kemo ko zolo ba makambo na to yebiso awa na to yebiso quel que soit suivez les guides quel que soit fali mutabani u arena faire doit jouer pour moi en tant que congolais na linga musique ya fali na faire bazan na ngongo bana likolo bana ba fanatique moko na habité na rolo bani extraordinaire ferré à beta arena na atikate soka tiki a okita donc la position n'y a quelque soit fallait la guide ferré doit jouer toujours l'arena mati tolo basiko na minute oyo ndenge fera chaki libaya simbi te toza la sincère que coach auto tela ka faire ezana ya okita. Faut faire ça l'effort, amati sa cote nae, tout ça sincère. C'est bon, naza simple chroniqueur, naza mutute na tala mamba ba kota ba musicien Tony non. Ngana ebika ke fali abeta ki neti Eritia ko beta, neti Fabrice ko beta, neti Yaya,
Yaya, Mati, vous êtes les mélalocoutés, totika. Mais, si héritier Kobeta, Fabrigas à Kobeta. Ça, la mort, le Paris, la défense à Rennes. N'a pas su exemple. Mais, nalobi, Zelanon. Ah. Zelanon Ken. Makambambo ke na ngondeni. Donc, exemple, ce qui fait la bêta qui arrive, on a fallu jamais à droit bêta Renana. Faire la bêta à Toboïté. Faire la bêta à Toboïté. Faire la bêta à Liboso. Donc, fallait avoir bêta. Mais fallait dans notre monde, l'eau monter faire à Sali, fallait payer à Ekolanda bêta. Et l'eau qu'on a aussi dans l'analyse depuis fallait abandonner. On a bisonde to chango na mutu, bisonde to comme si bato bomba salo on eza bisote za mindele mutadi na oto lobano a mutu moko tena découvrir sali ya sika. Oyo bato ba bêta te à part héritier na nani na Fabregas. Bango mi ba Mati, okokyoza na salle moko fera sa beta oyo Moutazo peso ba question aza pembeni wana ngana auto se faire comprendre te. Te ngana zana bana mikebo ba pesa question deni bana mike. Mondo yozo ke na ngana ya kolobake o fali abeta kiboe na pesa salle mo faire non to longola eloko na mutu. Et puis na auto yebiso quel que soit yango faire doit jouer kakata fali aza guide ya basal faire fa beta kaka po musique na biso kende bongo. Les pères et des mères, musique cause en a pas chanté, musique rotenga maté siko, musique soit tenga misiko et baby. Donc Fali doit avoir des anniversaires aussi. À Beta qui sale moroboué, à Betty. Vous avez sous-estimé Ferre na Martyr. Il a joué Martyr. Au Ebio Lobara Makambo Lobara na kin bazon sur la vidéo. Pour la Martyr à Ferre. Mais aux onga change ma loba, toi-même tu le sais. Est-ce que langage oyo Mati ozoloba ozotia carrière ya Ferre en danger ou ozo sauver Ferre? Naocha carrière à faire en danger, l'homme doit se mesurer dans l'obstacle. Il doit se mesurer. Ça que faire à se mesurer et simbité ba annuler salle. Donc on dit qu'on peut ça faire une stratégie mususu te atika na Kolanda Fali. Ken Piana Makizembe. Soki ko annuler musique na biso ba annuler musique ya Ferre au salle te mutu annuler eza au producteur ba yokani ba sala ki ba monike ba corps na bango et simbité peut-être ba yokana ki ba canceller date na bango pona Bonjour, bonsoir. Na évité vidéo oyo ernine kokoma et comme la bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango ezanini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde est déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire la santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera product. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays. Balobi non. Si si la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yangwana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel
produit oyo okokozanga yango na ndako na yo te. Yo oza na problème ya insomnie olalaka te, produit oyo eza somnifère ezopesa yo pongi. Yo oyo oza na nzoto makasi te, produit oyo eza tonique eza wana po epesa yo nzoto makasi. Yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo, produit oyo eza détoxifiant, eza ko détoxifier nzoto na yo, eza ko purifier makila na yo, eza ko sukula baveni na yo. Produit oyo eza na ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo kokozanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé eza na prix te, santé eza na prix te. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo te okokozanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na banyeli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel.